liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya akonga mongali onya shongo maweja nangila videle mukulu wa bankambwa mungu wa milele chemaunga mbunga nyamolo ibanza solo soselo lelo tokutani susu bomo mesano nde tolobaki ete tozali determine ya kotombola lokumu ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpo na ngai na tokangolama soki tosali yango te rien ne marchera, notre route sera bloquée. Ntina yango na biso sikoyo tokomi na précipitation ya kopesa position ya honneur ya bakoko oyo basalaki ngai na lelo tokóma na baliberté oyo toza nango malgré tozwi na baliberté totale te nde tolobaki eke jusqu'à présent toza na baesclave yango tolobai makambo le 30 juin ke biso tokanisaka yango to pe tondima yango te ke eza journée indépendance puisque toute l'Afrique na bazwi indépendance te donc avant tozwa indépendance totale elingi kolobaka ifo balolenge ezala déterminé lolenge akosambela soki bato mwindu baosambela na mode européenne elingi kolobaka toza toujours dans la colonisation donc nde bato mwindu bakoma bachrétien toza toujours baesclave ya baeuropéenne mpo tozolanda spiritualité na bango donc bazodomine biso na esprit na biso eza guidé par bango nzoka nde nzambe asalaka mokili alobaka ete atiaki milimo ya bato na bato donc bato na bato bazali guidé na spiritualité na bango nde bando kokutana na bareveni ya babolamu ya bomoto na bango kasi soki bokati lien ya spiritualité na bino bokomi bamizima na bachrétien elingo baeuropéenne nde moto sikoyo bazokoconduire milimo na bino po bayebisi bino ke fin du monde ekozala albondimi yango bokoma kobanga o tribunal ya nzambe ekozala fin du monde biso bite fin du monde eza te lifelo mpe eza te puisque bano tozobota ifo basala continuité ya place ngana oyo tokosuka kasi ngana oyo tobote mpo tosala continuité ya bisika oyo bakoko bakosukela bakoko basukelaki eloko bake lelo tozongeli bino lisusu mpona toclôturer feti ya suivi to pe feti ya kolandela makambo oyo ebandaka chaque le 29 juin tozoclôturer yango lelo tokosala losambo ya suivi donc feti wana toyebi ezali 313e édition ya kokanisa parcours ya mama Kimpavita par rapport ya réalité likabo oyo alokotaki to mpe nzambe bakoko apesaki ye mpona ngana tozala tokangolama to mpe tosikolama e tobengi feti ya lelo feti ya miel feti ya oyo tozobenga lokola ya miel feti ya évolution du parcours de l'homme noir pamba te alokotaki mwana le 26 juin 1706 e abatela ye mwana na 3 jours le 29 juin 1706 bamindele bayiki kobotola ye mwana ye abi jamais bokozwa mwana oyo te azali motindami ya nzakoma to mpe mobikisi batumbaki ye na mwana kasi tolobi ye deja ke mama Kimpavita akufaki te to batumbi ye na moto ebimisaki lokito na kati e lokito wana emataki likolo to bato baotala likolo baokutana bamona elembo ya arc-en-ciel e moto mama Kimpavita epelaki 7 jours le 2 juillet moto le 3 juillet aziki le 4 juillet akomi poudre poussière le 5 juillet le 6 juillet le 7 juillet le 8 juillet le 9 juillet donc 7 jours moto esali neti ekufi bandeli babi bon lokola moto ekufi tokende tozwa poussière ya nzoto ya mwana mwasi oyo aza puissante tokende sikoyo kotravaille nango na magie kasi bamindele wana ntango bayaki bazwa poussière wana bayoka lisusu moto esenflamme beti lisusu kano moto ebandi kopela bamindele wana bazikaki makala Makimpavita lele makimpa mama Makimpavita lele makimpa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani nga na yo Kimpa lelo na londende tomonani ongali Kimpa Makimpavita lele makimpa mama Makimpavita lele makimpa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani nga na yo Kimpa
lelo na sanza tomonani ongali kimpa. Makimpa vita lele makimpa mama. Makimpa vita lele makimpa mama. Nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama. Lelo na butu tomonani ngana yo kimpa. Lelo na londende tomonani ongali kimpa. Makimpa vita lele makimpa mama. Makimpa vita lele makimpa mama. Nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama. Lelo na butu tomonani ngana yo kimpa. Lelo na sanza tomonani ongali kimpa. Makimpa vita lele makimpa mama. Makimpa vita lele makimpa mama. Nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama. Lelo na butu tokutani ngana yo kimpa. Lelo na londende tomonani ongali kimpa. Ezalaki nelenge mwasi kombo na ye kimpa vita. Ezalaki nelenge mwasi kombo na ye kimpa vita. Bamindele bakangaki ye batumbaki ye na mbanza Kongo. Le 2 juillet 1706 bakangi kimpa bacheye na moto. Moto ya koni na ngombe vuvulu. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Mbuluz kimbang jantungunwa. Mbuluz kimbang jantung. Le 2 juillet 1706 bakangi kimpa bacheye na moto. Moto ya koni na ngombe vuvulu. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Mvuluz kimbang jantungunwa. Mvuluz kimbang jantungunwa. Mvuluz kimbang jantung. Le 2 juillet 1706 bakangi kimpa bacheye na moto. Moto ya koni na ngombe vuvulu. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Mvuluz kimbang jantungunwa. Mvuluz kimbang jantungunwa. Donc lelo eza mokolo kokumisa bakoko na biso oyo banyokwamaki ntango molai 512 ans. Pona ngana yo tozala bato ya lelo. Soki tosali ignorance tokokangolama te pasi bando kolanda biso butu pe moi. Totika tembe. Oyo ekomi ngonga mutu na mutu a publié makambu na ye. Mutu na mutu bando osala propagande makambu na ye. Mutu na mutu bando osala marketing ya makambu na ye. Ndenge toloba ye deja ke ba frère Patrice Balong Mbongo ba Matu Samuel bino nyonso tozela bino bozwa mingongo wana eza loposo moindo botombola lokumu ya bakoko botika kosala ba tracasserie to pe otobenga lokola évolution ya démagogie puisque Lor Mbongo banzembo yembaka eza ya nzambe te kasi ozosala propagande européenne ozokumisa bakoko ya Israël c'est condamnable ndeko na ngai esika ovandi meka kososola makambo okoki mpula azoyebisa soko tie tembe fimbwa kekele ekoya kokuta wana buso baana nyonso tu nde bakobeto fimbwa kekele ozongi na nsima molongo ndenge moko frère Patrice banzembo tozoyemba obosani koko ngoi okomi koyembela ba Daniel ba Samuel tala tina pasi ya mutu muindo pamba te akomi kosala musala ya kokumisa
bikolo mususu kasi bakoko na ye alingi kokumisa bango te topesi bakoko mukongo yango tobanda konyokwama butu mpe moi puisque pasi ekosagrandir mpona esisa tembe ya balolendo oyo nyonso biso tozosala sa tenir compte ya koyeba le commencement de l'histoire. Le commencement de l'histoire tobi bamindele bakuta biso na lolenge na biso bapesi biso lolenge na bango c'est que so tonyokama lelo eza puisque tozosala lolenge na biso te kasi tolati balolenge ya bato mosusu yango ezokocharge biso tokomi bazoba tokomi kotelengana tozoyeba biso eloko ya kosala te mwana kongo aza ta na diamant na ndako te diamant tu Europe azwaka akenda koexpose mpa na ye kuna mais mwana kongo aza na ekole ya mini te oyo ekotangisa ye mini na ye mwana kongo aza na ekole ya baminere te oyo banda kotangisa ye baminere na ye mwana kongo aza na baekole ya banzete te oyo banda kotangisa ye banzete na ye mwana kongo azali na lolenga kosambela te mpo akutanaka na fréquence to akutanaka na nzambe bakoko na ye mwana kongo azangi banzembo ya nguya ya kokumisa bakoko na bango yango biso bike makambo tu boosala eza pamba oyo baeglise de réveil ekobongisa mboka te ezali oyo tozokobenga lokola baaccompagnateur ya colonisation église de réveil église catholique église protestant baéglise protestant catholique tu wana ezali bango moko baimpérialisme bayaki na commerce na bango mpona badevie biso to mpe bakotisa biso morale ya moniato de façon biso to banda kotyelaka bango mbongo nzambe na bango aza mobola ayaka boyembeli ye botyeli esu mbongo donc ogaspille énergie otyeli esu mbongo mbongo na bango ntango bakoba question baketonga Rome basali bahôpitaux basali baekole bino sikoyo ntango banda koketangisa bana na bino bozofuta lisusu donc basali déjà commerce na bango mais à partir ya mbongo oyo bashini bino ya mabonza mais biso sikoyo tolobi na mvulusi kimbangu mabonza ezalaka te mpo kimbangu adefaka te kasi adefisaka donc lokola kimbangu adefaka te adefisaka elingi kobake mvulusi kimbangu aye sikoyo na espoir oyo ekopermettre mwana loposo moyindo nyonso azongisa esengo ya bomoto na ye oyo abungisa puisque moto moyindo akoma désespéré mpo anini mpo amipesaki mingi yezu abikisa ye me yezu lelo amonani te amipesaki mingi eli abikisa ye eli amonani te amipesa ye mingi na nzambe abraham amonani te amipesa ye mingi na elohim amonani te amipesa ye mingi na yawe amonani te amipesa ye mingi na ala nzambe moko ya baasiatique amonani te mais biso en réalité tobike nzambe aza moko mpona tous les peuples du monde mais chaque peuple aza na façon na ye ya kosambela nzambe wana kimpavita zongi na Kongo mpona kolongola boumbu bilenge totelema mpona tolanda kimpavita bamama totelema mpona tolanda kimpavita yende peve ya Kongo solo anyokwamaki mingi bilenge totelema mpona tolanda kimpavita bamama totelema mpona tolanda bakoko banyokwami mingi mpona nga na yo tobika bapapa totelema mpona tolanda kimpavita bilenge totelema mpona tolanda bakoko biso mbamba na bakoko bango nde bwanya mpe mayele bilenge tososola mpona tokangolama bamama tososola mpona tokangolama kimpavita bwanya mayele yenelokasa baindo bilenge totelema mpona tolanda kimpavita bamama totelema mpona tolanda kimpavita nyokwamaki mingi yende bokasi ya baindo bilenge totelema mpona tolanda kimpavita bamama totelema mpona tolanda kimpavita donc oyo eza ngonga oyo biso olobi ke nous sommes engagés et obligés ya kotombola nous sommes obligés pe engagés ya kotombola lokumu ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpona ngana tobikisama et cette reconnaissance yango nde mte kozongisela biso mobimba ya maso tobungisa eka tokwa toza baignorant tobosani ke bakoko nde banyokwamaki mpona ngana yo bakoma bahaïtien bakoma baguadeloupin topanzanaki par rapport ya trouble européenne eyaki na yango na kati ya mboka na biso kodisperse bafoyer na biso balingaki bolamu ya bomoto na nga nango te seke soki lelo booloba ndoki ya vi na nga ndoki ya vi na biso bato mwindo eza baeuropéenne moko bocomprendre nde tokosambisa baeuropéenne donc biso totelemi na base fixe de la frontière tozozela monde entier mpona boya
to sambisa ba européenne pamba te basali crime contre l'humanité ba détruire sens évolutif de l'homme noir mais ya moto bana manaka biso lelo to ko betana lo sambo ya suivi ona epesa biso bokasi nde to lobaye déjà que mokolo alobi le 2 juillet to ko beta lo sambo revenu de bénédiction après le 2 juillet mokili ekoningana solo makamu isi minene kolakisama mpona kolongola tembe ya bato mwindu balie nyonso oyo ezongisaka mutu mwindu makanisi nsima ekolongwa mutu mwindu akokota na bososoli ya kokundola mpe koluka bolamu ya bomoto bwaye bolembu nyonso elata nzoto na biso ekobanda kose disparaître yango moko mpona totelema ngwi tovandisa siko bendele ya baparcours nyonso oyo bakoko bamonaki to mpe batambolaki na yango mpona biso tolata bokasi wana tosala siko mosala ya décolonisation iloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko yokokimela wapi koyati nina okobombana wapi koyati poso moindo ekimi epai ya nzambe nzambe bakoko tokimi epai ya nzambe nzambe batela biso tokobombana wapi koyati nina bino bokokimela wapi koyati bana Kongo bakimi epai ya nzambe nzambe ya mpungu tokimi epai ya nzambe mvidi mukulu biso tokobombana wapi koyati nina tokokimela wapi koyati bana aindo bakimi epai ya nzambe olenkumwaye tokimi epai ya nzambe nzambe ya mpungwaye biso tokobombana wapi koyati nina tokokimela wapi koyati bana Kongo bakimi epai ya nzambe nzambe bakoko tokimi epai ya nzambe nzambe batela Kongo 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 mabela bakokweye Kongo ya beto Kongo 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 eloba manzinga Kongo ya Kongo mboka bakokwe Kongo ya beto mboka ya nzambe Kongo ya beto etondana nyonso Kongo ya beto mboka ya nzambe Kongo ya beto Kongo 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 eloba kimpa vita Kongo ya beto Kongo 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 eloba kimba ngweye Kongo ya Kongo mboka bakoko Kongo ya beto mboka ya nzambe Kongo ya beto Kongo na beto Kongo ya beto mboka ya nzambe Kongo ya beto Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandambe bamona yo Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza makimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza mama nzinga banani bamona yo bandombe bamona yo
kilumbu kwiza mawanzi le banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mafuta banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mawanzi le banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mama ke banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza magogi banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza magoti banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza manyame banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga mfumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga mfuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambuno foloso kembo 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 nzambia mpungu kembo siwa solwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwa solwa nzaya yosoke nzaya yosoke mela mama bakwikila muzambia mpungu tulendo kongo kembo 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 chema unga kemasi wa solwa solo se solo nzambe bakoko na biso nzakomba akonga mongali nyamolo ibanza maweja nangila onya shongo chemaunga mbunga tobeleli yo na kombo ya balongi nyonso oyo bamika bakimbeka pona elonga ya biso batu ya lelo pe bakita na bango natina ete batambo na biso elongo tango nyonso butu pe moi pona tozala na bwanya pe maele kokolisa likabo o nzakomba akabelaki na bakoko na biso huta boye na bango likolo nse pona babongisela biso bisengwa libela na libela bokomaki milimo pona kotalisa biso nzela ya manso pona tokundola bosembo ya bomoto bwa biso pona nyonso etambola na kimia kati na mokili kati na kimia pona totatola elonga na bino na babitumba nyonso bobundaki ya kozongisela biso bonsomi ya mobimba ya bomoto bwa biso kombo na bino ekumisama elongo na nzambi mpungu tolenda mbanza velela na pasi nyonso bomonaki pona biso batu ya lelo pe bayeba koya nsima na biso bolongola bomoi na biso kati na bwale pe kati na kotelengana bobikisa biso kati na mikakatano nyonso oyo kotungisaka mabota na biso butu pe moi pona tozwa makasi ya kolengela bomoi ya bileko ebele na ntina ete bayeba bino pe bayeba nzakomba solo tokumisi yo nzapa pona okokisela biso posa ya bomoto na biso pona kolongola mokili oyo kati na kotelengana pona moko na biso ayeba ntina ya bomoto na biso kati na mokili tokelama na nzakomba solo pona tokokisa mokano ya etinda na nzapa ebombama na kati na biso
bolobaki yango pelele ete bolingo na bino kati na biso bato ya lelo ezalaki ya kotalisa biso nzela ya bosembo nyonso mpona tokutana na bolamu ya bomoto na biso na ntina ete moko na biso akokiza mokano ya bomoto bwaye bokokisela biso mokano ya manso mpona tolakisa manso bolobaki na kombo na biso bakita ye na bino mpona mobimba na bino emona na mpwasa ete solo bozalaki na nzakomba elongo tokumisi yo nzapa na bolingo nyonso okabelaki biso mpona tozala na molende ya kolandela manso maleka kala mpe oyo ezali koleka moi mwa lelo mpe oyo ekoya liboso mpona tomilengele libela mpona bolamu oyo ekotya biso na kimia ya libela na libela. Matondo mingi, mama Kimpavita esipa, mama Wanzile, mama Makeba, mama Nyamega, mama Mafuta, mama Nzinga, pambate, bobatela kilikabo, oye pesamela kibino, nanzakomba solo, pona bolamu, ya biso batwalelo. Bokabela biso, molende na bino nyonso bozala kina yango, ya kobongisela biso nzela, ya lobiko ya kino sukate, pona tolongola libota na biso kat na pasi ya boumbu oye umeli tango molai mbula kama na mitano na zomi na mibale. Bobebisa misala nyonso na soloka oye ezali kokanga biso nzela pona tozanga bolamu ya bomoto na biso. Pambate bonyokwamaki mingi pona kolongola biso kat na minyololo ya badongola meso. Pona toko mandenge moko lokola baninga banso ya mokili mobimba. Bokasi na bino emona na kati na biso lolenge nzakomba bikisaki bino na eleko na bino. Pona tobongo la manso ya sika na tina ete bosepela na manso bolukaki pona mokili oyo pona biso bakoko na bino tobuka mbuma ya bolamu ya pasi nyonso bomonaki. Volus Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya balongi kama libwa na motoba pona tozala oyo lingaki biso tozala pona tokengela malamu manso mapesa melaki biso na nzakomba solo utaboye na biso likolonse. Tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya zomi na motoba na mitano oyo balakisaki biso bozindo ya mokili ya molimo ya bakoko na biso loposo moindo ya petwa uta etando ya matadi mayo. Tozongisi lokumu na nzakomba pe bino bakoko bwa biso pona bokanisaki biso batu ya lelo yambo tobotama botondisa biso na molende ya kolandela makambo na biso ekende liboso tango nyonso butu pe moi. Nzambe ya bakoko na biso totomboli kombo na yo likolo na nyonso pamba te olingaki biso batu ya lelo yango wana ofongoli biso misu pona tokundola mabombami ya bolamu ya bomoto na biso. Kombo nao ekumisama na mabota nyonso pona mokili mobimba liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko totondo pona nzakomba. Totondo pona biso mo bilenge nkoto mibale. Totondo pona bakoko na biso banyokwamaki tango molai mama Kimpavita elongo na ba mama nyonso pe bana mibali nyonso Mvulus Kimbangu tolobi toza na 966 bana basi o banyokwamaki na makambo oyo e biso toye kosala nde continuité de programme ya bisika bango basukisela ki misala na bango pamba te misala wana basukisaki wana volonté na bango te kasi bazaki menacé par les européennes bapesaki bango accepté pona bango batikela ngana yo historique ya makambo ngana to senge to landaka butu pe mo ipona développement to évolution ya bomoto na ngana lo poso moindo yebana c'est que bato bazaki ba jaloux abakoko na biso eza ba européenne et senge ngana to sosola to bima na babinzamizami na bango oyo ezali ko affaiblir ngana yo pona bongo na biso ezaka toujours traumatisé to yeba nini to kosala te zoka ne mukolo to kobima na kati ba religion wana to kozonga siko na réalité bongo na biso bando répondre mabombani o nzambe achaki na kati na ngana e komona na mpwasa pona makambo etali transformation ya mokili o pe développement na évolution totondo ezali esengo mingi pona mukolo lelo to sukisi manaka na biso ya fête ya suivi e lobi to kutana na bino pona manaka etali
fêti, il y a revenu de bénédiction. Tu le vois déjà que tu fais ta maman qui me vite, il y a 3 branches. Et bandaka, le 26 juin 1706, Okoloyo, Azwaki, Vertiwana, Asoli Nanzamba Bakoko, et l'engé moi si que Nazamba Keko, moi na mobile Azakuna bébé. Maman qui me vite, qui n'a Zamba, le côté qui m'a qui y a mobile, na kombo Kembo Dianzenda, mais Yewana Kimbango, aïe na village, avant 3 jours. Royaume Congo iningani bamindele babi mais moi sana zaka na mwana te azui mwana wapi photo ke botole mwana monsieur Lorenzo Daluka na Bernard monsieur Bernard na Laurent de Luc ba kei ko kanga mama ki mbavita par la force ba botola mwana ya on tolobi ke ba protestant bo se préparer puisque biso to ko samba na bino ba catholique bo se préparer ba chrétien nyonso bo ba ke boboma mama ki mpavita ata bozo précipiter bo ke lola la route est bloquée. Puis c'est bobo maki dossier botumbi moi c'est nabiso maman qui mpavita la reine vierge non to sambi sibinote boki mate ba chrétien tout ya mokili mobimba ila o ba église de réveil to ko sam sabino po bino tout boza bana ya nyoka bozali bana ya catholique ba rivalité ya catholique mais boza toujours na kata perdition bozo ko yungana on ba ke ba musique chrétien nyonso ebetaga ezango banzembo nzambe te eza banzembo bibembe po ezo ko pesa mawa. So que chassa mobimba so ekinze mama tu Samuel ezobeta olobi lupango wane bembeza matanga eza do banzembo na bonge beta kana ba matanga ba bisika mawa mais biso ato esko na banzembo ya bisengo po bakoko bazaki na banzembo ezaki niki ma ya ba matanga e bazaki pe na banzembo ya kokumisela nzambe seki na matanga ya batu mwindu so mutu akufi tokoyemba banzembo ba chrétien te eza lokola tozo tindika molimo wana eke se retrouver na monde diabolique ya ba européenne. Mino bo kansaka mutu akelola so bu mutu na mino akufi boche banzembo ya ba chrétien boye bage ebemela mino na esprit na eko kende na monde diabolique au na prison po bozemba banzembo mawa malgré bozana kata mawa mais mawa balobi chaque peuple a banzembo ne ya mawa bakoko bayebaka mwana muke soka akufi na village bazana banzembo bayemba uniquement pour na mwana muke soki veuve akufi bazana uniquement banzembo bayemba pour na veuve. Soki pe otozo benga lokola chasseur akufi bana banzembo bayemba uniquement pour na chasseur donc mutu na makamne yango biso siko toyeko zongisa logique des affaires ya ba makamwa nyonso pona olakisa ke africain to pe mutu mwindu ya tout étendu de l'Afrique il faut abima na démagogie a changer ce mode de vie lolenge bo kunda bibembe bo défi bo kunda bibembe na ndenga ba chrétien po ba ko na so ba kunda bibembe cha mandalala to ba mandalala zo pe sa stabilité de l'esprit. Yango mona mandala na kalabande ko yembela pe ba konzi mais lelo ba minde ba semi no tapis rouge pourquoi ba che couleur rouge parce que yo matano ka tapis rouge po onde la pesa forme mo boyeke ba konzi o ba za ba président ba do tamona na tapis rouge mais rouge wana musalo e sala yo mo konzo yebite yo zaka ne sengo matana tapis rouge peuple amona ka ok mo konzi ba betela ko mabu mais rouge wana pourquoi ba che rouge yango to ba ke nzambe azana pouvoir na kata ba couleur ana pouvoir na kata ba nature nyonso oyo apesenga na oyo senga na onde tokota na bososoli ya koyeba utilité ya chaque nature nde to sache comme sala topé tokokuta na nzambe elongo na biso do ye koyebisa bandeko na biso batu mwindu totika biyamba ya bapaya tozongisa yango na Rome tozongisa yango na Asie tokanga christianisme mobimba na ba pays africain tout baza ba chrétien to kangi bisaka wana nyonso eza bosoto yango mitezo loka biso to zongisi yango na Israël ou bien na Rome poto to zongisa na Israël olobate biso to bi makambo te biso za judaïsme abino za judaïsme bon makambo eza bana oyo ya ba romain to kangi yango nyonso bisaka na to tiango na aéroport eke kuna na Rome bon mona Rome akolela kotika mobola po azodondo po azoyiba abino mbonga kota bino mogala monyata ke otango Yesu akoya aokamata bandimi mais biso za bandimi ya Yesu te biso Yesu soka piatine makone na mabele atokangi to kosambisa kozwa fimbwa kekele pona to prouver bino ke Jésus azali stati donc il a statut moko boye oyo bazo grimacer bino bo perdre contrôle ya stabilité ya bo moto na bino donc moto mwindu tika makambo ya Jésus tika makambo Mahomet pamba te nzambe azaka Mahomet te azaka Jésus te to lobi makambo ya Jésus eza makambo lokuta pamba te ba mindelo ba betele bino masolo ya Jésus ke nzamba tindaki angelu pa ya Marie angelu wana kendaki mutu mwindu mo azaka témoin te akekuta na Marie a se présenter abi Marie nga komona ngai Gabriel na yo ebisoko robota mwana mobali
kombo na ye kozala Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Alors, kombo a Jésus. Donc, il faut tout ça, ça va chrétien, tout na bango. D'où vient kombo a Jésus? Après, ça va chrétien par rapport à kombo a Jésus. Tout l'andis comme africain noir, précisément, congolais, oyo, basé sur Jésus, wana, pour nous développer démagogie, comme c'est sur Jésus. Donc, Angelo, le baga Jésus, tende. Oh, les lois, comme on te Jésus, aza mutu mwindu. Oh, Jésus, aza mutu mwindu, te Gabriel, tanga le baga Jésus, oh, ya la kaka Marie, azaga mutu mwindu, te. Botika le kuta. Balakisa ba filme munde mutaki na masolo wana ba filme za mise en scène malgré ça solo te za lokuta bo ndengeni yo mutu mwindo zo lingo diembela obimisa Yesu a mutu mwindo loko église kimbangisi bokomi na kizunguzungwa to ba fimbwa kekele zo ko déloger bino pona lokuta nyo spécial la to koyeba pourquoi papa diangenda papa dialunga na bokomi c'est Jésus donc Kimbangu est l'envoyé spécial de Jésus bon ndengeni bolobi ke papa dialunga na za mwana ya Kimbangu. Maintenant, histoire, na minu ya démagogie, au Kimbangi, ça zo saye la pona kocha bongo ya peuple congolais na kizunguzungu, alobi susu ok, dialunga na za Jésus, ya mutu mwindu. Bon, soki bolobi ke dialunga na za Jésus ya mutu mwindu. Donc, Jésus watindaki Kimbangu, suko eza Jésus nino boloba. Donc, dialunga na, yem tatinde Jésus, atinde Kimbangu. On mwen place boko kangama na fimbo kekele po to koluka to yeba bon. Ata bozo linga bo kima. Bo bimisa Jésus na mino po na bo échapper. Fimbo akekele ezoya boko échapper ngote po to landela bino to yeba siko bon ndeni dialunga na komi Jésus po yaza mwana Kimbangu selon lokuta na bino selon précipitation ya colonisation selon corruption au ba pesa papa Diangenda parce que to baka déjà que le 6 8 mois 1968 papa Diangenda était allé en Cartibiri en Angleterre ba melisa ki 25 litres ya bibembe to bomba rate po to banga ba Kimbangiste te to zo lo baso baza nguya basa onyo so ba ko sala. Pour biso yobike to lati mobimba enza komba na kati na biso to bangelo ko monte. Donc ba congolais to pe ba Kimbangi to bozo yokanga soki bondima ke papa dialunga na komi Jésus elingo ba ke mituna bino to zo ko formenter ngo po botuna kiangani bo ebiseke bon bolobi église de Jésus Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu bo comment on a mir na bino. Soko to pesi bino ba Kimbangi ce exercice il faut vous répondre biso. Jésus nino atinda Kimbangu. O Angelo Gabriel la kaka na Marie a film a mise en scène ou bien papa dialunga na po bolobi papa dialunga na za Jésus abotamaki le 25 mai 1916. Soko kuna babi Jésus abotama na l'an 0 o abino ya démagogie bobimisi Noël ya batu mwindu tobi Noël eza fete ba PD biso fete ya Noël te fete ya ngonde ya mama Kimpavita fete to fete ya Mbulusi Kimbangu. Faites au fêter à Koko Kuku Pemba, faites au fêter à Maman Wanzile, faites au fêter à Bakoko Nabiso, tout. Oh, bagno kwa maripo na ngana yo to zala batu ya lelo. So ito ignorer ango, la route sera bloquée et génération Nabiso eko écoulé, to kotika tracité par rapport à la continuité, ya ba génération o eko ya. Donc, église Kimbangi sabo se préparer, to zoe labino, mi tout na pe biyano. Po fête wana obino bo proclamer, ya papa dialunga na comme Jésus-Christ, bokosi, yango ezo même na démagogie, kianga na komi nzambe. Yo kianga ni yo za nzambe poubelle na Congo ezo sila tendeni. Yo kianga ni okomi nzambe me makamba batu mwindu ya ba congolais zo yebana te ba congolais bazana écriture te. Ki bon nzambe no ezo lobanini. Ba congolais bazana alphabet te. Ki bon nzambe no ezo lobani ba congolais bazana ba africain bazana calendrier te. Dobino bando te ya makamba ba paya. So bo te makamba ba paya wana bozali kosala bango misala ya développement. Ndeto ebele na gouvernement congolais to gouvernement de l'Afrique tout entière ke lokola bozu ba langue ya ba français to pe ya ba anglais bo tchongo na kati ba gouvernement na bino comme instrument ya utilisation boko bongate bozo sande développement administratif ya monde européen ou asiatique. Mais ce total ba asiatique bazana alphabet na bango biso za na kati ya Maroc bo mona ke administration marocaine a travaillé dans l'alphabet et même s'il y aura des traductions. Administration française a travaillé dans l'alphabet. Bon, bino africain to lobi ke to elimino alphabet. To zo ngo to tcha na kati administration mboka. Mwana mboka ko mape na correspondance et comme lipona a garantir makambo etali protection ya secret à boîte aux lettres puisque tu siko toza na sécurité. Ba lettre tout beaucoup makaloko bo c'est la lettre ba signe alphabétique ya ba français ba contrôle arabiso. Na ba boîte aux lettres donc ba simi secret boîte aux lettres to na place so bata maté mais so to présenter ce que to pe to bandi ko c'est la
alphabet congolais to alphabet africain mbala moko to se faire face na bango mutam tusko akoma gérer makambo na ye. Mais na universalité mokili to bando ko sangana pona bato na bato peut-être surtout na likamoko bo journée culturelle à bakoko mutu mundo représenter oye bino ba européen bo représenter oabino ensemble to boyi mutu moko te. Mais to bilo kwa bolingwa nzambe wana ezalaki pona tous les peuples du monde. Chacun a travaillé de manière naïe, to travailler de manière au bon ba elibiso te po yangunde ki diba. Yangunde zozong sangana aussi masko yo zo lingo progresser po européen à l'action anglais. Okomona good morning, okanzo bongi, te obongi te, o sa propagande. Ya munoko baninga e bazoko exploiter yo puisque budget bandoko bima pona yo yekola munoko wana. Bo kantesa yo sa l'effort, munoko na pe ba tyango na école, chinois pe bando yekola. Mbongo kotaka na mboka poto bimisa salaire bana mboka. Donc biso doit déterminer atobike le quoi to vendre si bende la makam oyo li sécurité. To yende siko to soit prise en charge. Ya peuple congolais, peuple africain partout azali na mikili ya poto na Congo na otobenga Canada, États-Unis, otobenga Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, batwana tout bazaba africain. To esko to sala vie sociale de l'homme noir. Il y a Afrique qui wana mobimba. To contrôler sikoyo, Afrique wana mobimba biloko bando bima na Congo. Na biloko bando bima na Benin, na Togo, tokoza lokola. Communauté internationale bantou abando saisir ba revenir à chaque pays wana africain. To da 54 pays. Pour créer caisse oyo e bando kolande ya sikoyo makambo itali vie ya mutu mwindu nyo sous place aza to lojaga batu na biso. Tozo bana na biso to tangisa bango ba classe ya balolenge na biso so ba sisi ba classe bazoya mamu bazokuta misala o to ndoko pesa bango to diminuer chômage na kati ya mboka. Tozo ko boma prison makala po bobombi ba prisonnier belé kuna leto ko misu ko gaspiller mbongo yo ko yiko sungata ba o to benga lokola o to benga lokola ba fonctionnaire al mbongo yo ko misu ko lesa bango to lobi prison to ko sa ba prison na ba fait fond ba province eza prison te botongi mira munene bobombi bato kuna po eza condamnable par rapport à atmosphère ba vivre na liberté nzambe te nzambe tshaka mutu faut vivre na atmosphère normale mais to za ba condition autre ça la ba prison pour na mutu aza mobulu to tinde prison ba mo na province ba prison ne ozala ba place osa ba bilanga ba telia misale ko zala ba misala ba métier ko zala oza moyibi to kangio to keno kuna. Ok, la misala après au commis qu'on travaille aux budget pour au long l'espoir qui moyibi. Pour constater que Congolais to africain comme moyibi pour ani pour batche bongo na kizunguzungu ba pese espoir ya munyato mais espoir ran lelo ebikisiete. Ti lelo azole la. Siko nani akobikisa. Pour bosa propagande belo yezu akosala. O yezu akobikisa. O to kuta ina ye, il est vivant, il est ressuscité akoya bientôt. Mais biso bitozo zela yezu wana soka za mobala tembe akita bomo na makamni to sala mais le quoi to ebike c'est un statiste c'est un dessin animé biso ko banga ete mais biso de sko yo to bouleverser Jésus to éliminer Jésus to éliminer Marie to éliminer Mahomet to éliminer Bouddha to éliminer Krishna to éliminer ba kombo tout obino ba tout monde beaucoup misaka o mindele ba surcharger bino ba pesa bino mikumba beaucoup misaka ba koko na bango siko ba bénéficier bénédiction yo siko ba koko na na kumisa bango. Et on te dit que tu as fait un peu de temps, rien ne marchera. Moindo la muka na pongi, moindo la muka na pongi, la muka moindo, la muka oh, la muka moindo zali kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga kongo ya sika. Oh, la muka moindo, la muka, oh, la muka moindo zali kolala kimangu abengi yondeko, boya totonga kongo ya sika. Kongo ya sika ya makimpa vita, oh, Kongo ya sika ya mama wanzile, oh, Kongo ya sika ya baindo nyoso, boya totonga Kongo ya sika.
Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali kolala, kolala kimangu abengi yondeko, boya totonga kongo ya sika. Kongo ya sika ya mama mafuta, oh, Kongo ya sika ya mama nzinga, oh, Kongo ya sika ya mama makeba, boya totonga Kongo ya sika. Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kongo ya sika pase ezali te, oh, Kongo ya sika minyoko ezali te, oh, Kongo ya sika kembo na kembo, boya totonga Kongo ya sika. Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kongo ya sika eloba mangongele, Kongo ya sika ya bana bilaka, oh, Kongo ya sika ya bakokwa baindo, boya totonga Kongo ya sika. Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Donc tomeme bino sangwela mu ya pasi ya bakoko na biso pona kotalisa bino polele ete Kongo ya sika eza Kongo ote. Kongo ya sika eza Kongo eye ko eliminer Yesu. Ko eliminer ba religion nyonso. Kongo ya sika ebando futa biso ba salaire. Kongo ya sika ebando futa bana na biso oboti mwana na yo aza déjà enregistré na administration mboka abandi ozwa salaire. Ti ya okola na âge moko limité batangise ba classe na frais ya mboka. Donc normalement Kongo ya sika zwa na programme moko eza déterminé que bana mboka bando kosala ba étude na bango na frais ya mboka po ba yekola nzete, ba yekola manganèse, ba yekola cuivre esalaka nini po tolobi cuivre yeyo. Siko cuivre oyo aza 34% mais tolobi toza na deux cuivre, toza na jaune yeyo na cuivre rouge. Siko mutu mwindo yebi valeur ya cuivre te, mais tala mundele asali lisasi, asali lisasi na cuivre rouge na cuivre jaune, puisque soki bozwi dwi ya lisasi to pe poso ya lisasi yeyo cuivre jaune. Na kati wana batie poudre de chasse. Mais so bozwi cuivre jaune oyo na lisasi eza songe na sima na yango bomone eza na lidusu moko ya mukie na sima ya dwi wana ya lisasi. Ça veut dire na kati ya munduki eza na tonga moko oyo epesaka chaleur ekoya kotuta na lidusu wana ya poso ya lisasi. Et soki tuti na lidusu ya poso ya lisasi poudre de chasse akosala nini akoabsorbe chaleur wana. Chaleur wana ekopelisa poudre de chasse na kati na ye mbala moko cuivre wana échauffé. Cuivre wana soki eza jaune po na résistance, rouge yende mutu akobima soki botali bile ya lisasi du ekweyaka soki babeti lisasi pan ekabwana deux parties. Donc bile abimi ake na poudre de chasse akesala action, mais oyo ekweyaka wana yeyo jaune. C'est pourquoi basangisi jaune na rouge po bayebi utilité ya rouge akosala nini jaune akosala yo otikalika spiritus biblos yo otikalika alléluia 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 okomi zoba okomo lobaki oyo oza mpate ya Yesu. So le quoi oza mpate ya Yesu ba pasteur tout bo se préparer to sala mino ba fermer le quoi boloba boza ba berger na kata dictionnaire elakisi muto abokola ba meme. C'est biso za ba memete mutu azaka memete donc mutu mwindu tout andimi ka komi mpate ya Yesu fimbo akekele ko ya ko réédiquer yo po olongo na buzoba otika tembe oyeba ke ozali mutu ozana objectif déterminé onza batindelo sala mokili mais buzoba ekomi ko traîner yo okomi ka toli ya nzoto ya mokonzi tomela makila na esengo ale ba congolais ba meli makila Yesu bazo beso eloko salate. Takumba zoba zoba
Parce que tu y na fimba kekele po e piriger bino to pe e sandi sabino makila wana yesu obo melaki comme si na kizunguzungu bozo ba su ko joie ko prendre charge ya bomengo na bino te botiki laisser aller européen azo uta musika azo ya ko charger biloko azo ke na yango a préparer la bino vie yo kanisa ko pe sondenge mona Europe Côte d'Ivoire ye wana azan cacao mais ba mindele ba kenda ko joie cacao na Côte d'Ivoire bazo ke na ngo kuna na France, mais le français a lié cacao koleka yo chocolat. Ce qui est important c'est chocolat. Donc yo nzamba salagi yo wanolia no ka matembele fufu. Pondu fufu dans bilo musoko yo combiner te pour ne pas longue vie. Donc pour tous dans la longue vie faut de ba utilité, il y a tous les bien-être. On nzamba pesa biso pondu azam sa nango. Faut y ba pourquoi les oranges? Il faut y ba pourquoi l'arachide? Il faut y ba pourquoi le manioc? Il faut savoir pourquoi le légume, toutes sortes. Il faut savoir pourquoi les oignons. Il faut savoir pourquoi. Donc, la nature, nous devons combiner continuité de programme. Nous devons déterminer notre propre alimentation. Donc, on est venu avec l'alimentation de l'homme noir pour l'homme noir à se retrouver dans bon moyen de longue vie. Et ça, c'est que nous avons 30 ans, nous avons 10 ans, nous avons un tricage. Bato tout bozo mono mutu akufa na 8 ans. Yeba ke babomi mutu wana esprit na ba meme on monde diabolique. Po nzambe atsala ki mutu wana fwa kola akokisa makoki ya mama bomba ni o nzamba tena kat nae. Mena mokili otoye ezamba tu mususu bazo ko limiter vie ya bato. Po na bomba sa ngosiko continuité na spiritualité. Ok nzamba loba ke ngano esengeto umela. Po après liwa na biso ils ont été toqués libérés, tout le monde dit que biso la mort n'existe pas, la mort est allée voyage aller-retour. Donc tout le monde bamboumanzete au le manga au bois qui n'a pas la chose jusqu'à ba énergie à rayon soleil au babeng sopajum 2 jours 3 jours et ko absorber liquide intérieur ils ont un noyau à sécher en ngoka na chaleur wana pas faté tout qui. Donc ndenge pe biso to te tout karamuta kufi biso to lela ah mais mutu wana zo mona ba filmer azo rouler na libulu mo wa tourbillon. Si a okende kuna misune za kokanga tonga koma libulu na de tourbillon avant de quelques minutes moye bimé bete na misune etoboki alamuki. Ce que tant alamuki azo comprendre était que na saki na batu mais siko ana comme na terrain être donc kuna kesiko na makambo etali monde spirituel. Koto atiki biso tozolela. Alors kuna siko dans l'administration. Il faut y avoir une administration, il y a une européenne, il y a un couteau, il y a un trône, il y a un Angelou. Angelou, Gabriel, Michael, ce sont des diables. Nzamba zalana batna papoute batwana tout boîtier dans ba livre chrétien soit disant ba ange tolobi baza ba diable po batambolaki na bosembo nzambe te mais ba presbytaki na ba réalité de fonctionnement on nzamba pesa biso batuna kata mokili poto s'épanouir na ngona ba époque ya kala. Puisque avion zagite train zagite mais après ça il va quelque chose lui sala ona o sangisi bando pumbwe le kwa ndeke alors ba été yo chama kila non mais ba angelu ba yeba zubi lo kwa papa ko na biso ba bakisi na ba partie du corps abatuna kati aller créer diabolisation ya on montant ba kufi ba komisiko na ba mapapu biso ko bi na trône nzambe ba koko na biso ne mutu baza wana photo yekola administration spirituelle de l'homme noir. Yangonde eko délivrer ngana poto bando kutana milimo ya bakoko na biso bando ko pesa biso ba makambo o ngana to sengo to sala to kamwisa mokilo par rapport ya transformation ya tous les biens de la nature pona espesa posa ya bomoto na ngana yo donc biso to yena sango ya mokili asika donc le loto na 313e édition to tombeli mokili mobimba ntekela muna koma mama kimpavita pe na kombo ya 966 bana basi oyo ba nyokwa makitango molai pona ngana yo to za batwa lelo pona ngana to se retrouver lo lengo to zali elongo na mvulusi kimbangu pe bakoko banso ya mokili mombelingo ba keso to lobela mama kipavita mama mafuta mama nzinga bakoko elingo ba bakoko no pe ba nyokwa maki yanga pe ba nyokwa maki bakoko Équateur ba nyokwa maki ya bandu ndu ba nyokwa maki po munde to ngakangaki 37000 familles comme ba relégué o ba mema ba ngona prison à l'eau en 1934 bato Équateur bazalaki bato bandundu bazaki bato ba Congo bazaki bato ya ba province nyonso bazaki po bakangaki 37000 familles wana pona kopekisa bango balobela makambo kimbangu te
Donc tant bakanga kimbangu na 1921 mundele bande ko sala ko kanga batu tout soit kuti biso nde to lobe kimbangu ba kanga biso tout bakena biso. Na kimbangu wana swa bunda ki ponga na to za sko na liberté lelo to bando loba makambo po makambo yo baboma ngo batu. Makambo babomela ngo batu mais siko to comme na liberté bazo yo kabiso batu wana baboma batu. Bato ba trika makambo eye banate na minito bazo kabiso mais moye ba yo kangeza te po kimbangu loba yeke to ko yebele lokwa bozo kanganga moko na robota manakata ba jeune ya 4e génération. Et to lobake biso to za bilengi ya 4e génération par rapport ya ba parcours au bako basali par rapport ya forêt équatoriale Égypte royaume Congo na génération na biso. Mais tant on classer position en génération na biso to za 4e génération te po il faut to définir ba génération boni est passé na mokili bande la mokili ti lelo avanga na otoya c'est que ba mindele bo se préparer bo beta histoire Adam et Ève mbang après bo sauter mbala moko boye na Caïn na Abel après Caïn na Abel bo lobi baboti na ville ya Enoch après boye bo sauter ba masolo soko biso kimbangu alati nzoto na biso aye na jugement pona boye bisa biso après Adam et Ève basai combien de temps tant nzamba bongela ba on na jardin bakenda ki wapi. Pour bien nous na masolo ya démagogie donc il faut se justifier. Pour quand c'est que côté ça qui biso on ka to tika ka ba mi bobé na bino to ndima ka lokuta pona e affaiblir biso. Tel lokuta zo ke ici là. Pour biso de yo bundana lokuta. Ko longwa lokuta ko remplacer ce ko vérité pona ezong isabokasi il y a tout étendu de la terre d'une façon mémoire ya batunyon tout et fonctionner ce ko yo na réalité a accès au nzamba pesaki pona to bongisa mokile na ndenge sengeli. Bo web sabiso Caïn na Abel moko bomi muninga akebala na ville mususu c'est que jardin on beteza un peu compliqué pour bolobi mokile bana na jardin il faut bolo accepter jardin et ça kana mboka nini bon après Adam Ève na Caïn na Abel bananyo balanda ki bango po biso to beta histoire na biso après nzalampanda na kiteleki nabo tozana lukalakala mbele na koko Fatima après koko Fatima na lukalakala mbele to kotanga kombo ya bano bango babotaki 34 personnes. Après bana wana tokotanga bana babotaki. Après bana tokotanga donc biso to pesa bino détermination, il y a plus de 25 générations. Il y a banda mokile banda tilelo. Pour mondela beti solo mbangu l'an 0, le to 2019. Bon, olobi l'an 0 ti 2019, bobine na bandela mokili à part Adam Ève, ma génération monsieur bando ça ba 1000 ans ba 500 ans. Il faut vous préciser biso combien de générations ça qui 1000 ans? Combien de générations ça qui 500 ans? Tu relandes la calcul wana. Pour biso toye na détermination il y a 25 générations par rapport il y a ba génération nyonso ba dagi mokili mais bino siko il faut bope sa biso soki ba génération et ça là qui 1000 ans et ça qui combien pour to calculer toye parce que Adam Ève l'an 0. Bana ba Caïn na Abel toye bitan o ba salate bo beta masolomba on vérification de yango toye nango. Après Caïn na Abel, la génération est qui si mal pour tout ça il y a 2000 années et 2019 années. Donc calcul n'a mené à l'okuta. Pour mon kilibandé bandati le ça 2019 té. Binonde boye ba kité que la génération est si mabiso otozali to comprendre réalité historique peut to ba calcul nyos. Donc histoire bobeti il y a 2019 années et ça mouké par rapport à la génération passée. Il y a tout étendu de la terre, puisque tant que vous avez dans la forêt équatorienne, dans la 70, vous allez parcours, il y a 200 ans. Pour que ça, Israël, tu calculer parcours. Mais il faut déterminer le calendrier de l'homme noir. Il y a premier parcours, on a dans la forêt équatoriale. Pour que robot tabana na bango kotanga e banda. Puisque Moutali Bosso, abandaki na 5000 ans, abandaki okita 4999, ti aena l'an 0. Parce que tant que boti banana e, bandi otanga sko 1, 2, 3, tope moko, mi bale, mi satu. Yango lelo e sali sko yo, ba calcul onyo suto zo beta yango to ba déjà que mercredi, lobi to ana le 2 juillet, maman qui m'invite à na biso na bo moya seko. Après le 2 juillet, mercredi to za bino toujours po matin à mercredi ratarate. Wana za mukolo ya bakoko. Donc lobi to ana lo sambo ya maman qui m'invite à to sisi fête. To permis moi muke mercredi to za bino susu en direct Facebook pour to lobelasco parcours ya calendrier. D'où vient notre calendrier? Pour to zo faire comprendre mutu mundo que calendrier européen o ezala qui calculé na pape Grégoire 13 na mais c'est Champs-Élysées Grit na 1913 pour na ba agglomération spatiale du monde occidental mobimba.
balobaki baza un mouvement tempéré. Ça veut dire que même calendrier puisque biso za tropique. Na kata tropique total dans le monde entier na makambo etali secret méridional otobenga le méridien Congo a représenté biso na 33 méridiens mondial. Congo a 17 méridiens. Dans le monde entier totikeli bango 16 méridiens. C'est que biso ndem tozali ba colo division du temps. Biso ndem tokopesa division universelle du temps par rapport il y a ligne équatoriale na biso yemtaza na axe central. Tokola aux États-Unis même ça dans moyi makasi pour baza ba désertique. Baza ba une grande partie to peut étendu ils désertique mais ba traumatiser biso na mama solo. Ba sali ba pareil ba comme on peut biso te Congo azabo et Côte d'Ivoire azabo mais yo moko africain na nous overfier mboka note mais ozo précipiter ote ngana kokende na lola kokutana bon bino batonyo su bolimbo ke na lola boka ngada bisaka bokende biso bito ke lola te poto yebi angote biso to vanda wa nous devons vérifier la Côte d'Ivoire nous devons vérifier le Sénégal nous devons vérifier le Togo le Bénin le Nigeria et le Cameroun Centrafrique Ouganda Rwanda toute l'Afrique, 54 pays, pour voir, essayer un peu de rassembler tous ces contenus. Pendant tout ça, c'est répartition, à se retrouver la prise en charge. Il y a bon moyen vis-à-vis à cahier des charges. Pour cahier des charges, il y a état la diamant Congo, diamant Côte d'Ivoire, cacao, et ça, la caisse générale de l'Afrique. Pour Africains, il y a un salaire chaque fin du mois. Chômeur à Rosate. Au salate, aux ana droit salaire. Il y a bon mengo ba pesa yo. Pour bon mengo y ngwande mutezo mbwa misa mukili mo baba. Yo sko tikali ka boepo, ba to ba sese ba groupe, ba biso ba ozo ba mbomba ochana ba poche, ngana oso to tikali ki di baba na biso ba vivre ndeni. Ya on to bimi sko to bi ke to ko bongse la bana na biso vie avant biso to kende. Avant to koma milimo, nous sommes déterminés to ko kisamokano ya pas sinyo so ba ko ba monaki to cha mondelo. To définir siko notre propre mode de vie. Éthique à la identique. Éthique à la continuité des programmes pour nous faire la suivi. Il y a 26 le sambo suivi. Et qu'on peut s'absorber pour casser ya kolande la makam na biso atabiso lelo to kufi to comme milimo ba na biso ba ko telema. Et milimo na biso na ba dokola ko activer ba na biso pour na pesa bango savoir. Ya continuité. Donc pour na mwa lelo to suki si manaka ya le 29 juin 1706 au Tolobaki mama Kimpavita abatelaki mwana saki suivi ya kitoko matondo mingi na mama Kimpavita esipa tope mama Ntimba et to lancer le sous après le 2 juillet tozali na fête munene le 20 juillet mukolo oyo grand esprit tope koko mangongele asaki déplacement ya monde spirituel de l'homme noir. Donc, tu célébrer fête tu vois, tu payes ça va programme nango et tu préparer maté yanine auto koloba pour biso lobi que chaque fête et ça te que to kangamaka na répétition té. Makamo to côté maman qui m'invite à 2019 2020 to côté maman qui m'invite à na dimension sous côté sur makama 2019 té. Donc chaque année ils ont un développement ya maté ya. Et ça te que to tika la maman qui m'invite ba tumbaka et mais il faut to développer en auto ba tumbaka et ça la guinine. Et c'est souka ga gaziki ya kufi à lesili biso to panzani. Ou bien il faut tout ça la continuité to yeba kenda ki wapi azo sala nini sikoyo to sengeli to sala poto ba do récupérer to absorber pouvoir na wana et la tanzo to nanga nao poto ba to za appel quoi bango to démontrer sikoyo bokasi bo moto na bango donc pona mukola lelo to suki wana lelo na ko contacter ba tête nyonso mutu na privé pona to conclure programme puisque mukola lobi nde to sala ba live to bagi live et ça ma 45 minutes. Totindi audio wana ya banzembu toko baksa audio mususu ya banzembu totindi banzembu nyonso metikali ka 3 nzembu alosambo ou 4 nzembu alosambo na osala audio moko na kotinda wana pona bo compléter mais to pesa ya programme na chaque en tête azana ba programme to pesa ki programme yo na administration tina banzembu programme ya banzembu bakoma bozi ba pesa ba programme moto nyonso akolanda programme ya banzembo ezana mais soki oboni peut-être bolimbi somoni peut-être que okoka koyemba te devant vidéo komitungisa mate zwamba moko audio wana otie yango o lancer vidéo na otie audio olobi bon bandeko lelo eza 313e édition mama Kimpavita toyokana na banzembo bakoko po mukolo ngo eza to kansana bakoko na biso to kumisa bango to tombo lokumu na bango po bafongwela biso banzela
po bazongisa biso mobimba ya manso o biso tobungisaki totika kokumisa bakoko bapaya soki otie audio na audio ekobeta banzembo nyonso au grand complet esili na ya losambo après obimisi copie na oyo ya leçon oyo topreparaki obandima te ya nde tobaki tote ya mama Kimpavita première leçon élévation ya mama Kimpavita élévation ya mama Kimpavita tolobi tokoéleve na cette qualité oyo biso tozoko apprécier par rapport ya honneur to ya misala oyo yasalaki et na kati élévation mama Kimpavita ezali accompagné na 49 paragraphes ya losambo ya invocation oyo e bando kutsa biso na mama Kimpavita to pe bando pesa biso revenu de bénédiction oyo tozoluka ya manso oyo tobungisaki. Deuxième leçon na biso oyo tokoloba na mateya lobi ezali ouverture ya monde spirituel. Batumba mama Kimpavita akendaki wapi tolobi asaki 7 jours na kati ya moto le 9 juillet 1706 elle était déplacée à Kevanda na Sanza akoma molimo ya Sanza azo sécuriser makambo etali fécondation pamba te ange Gabriel azali molimo ya diable akendo kofanda siko pembeni ya Sanza pour voler les revenus de la lune yango azopesa bandeko ne ba européenne bakomosa biloko mbongo na bakouveuse ekomela te kosa bangrais chimique ko détruire mabela nzambe tolobi ke les européens nous sommes venus pour vous juger. Il faut se préparer, le jugement est derrière vos dos. Atabo échappé tolobi ke tona mindu kité mais nous avons la puissance. La grande puissance de gloire cachée à Matadimayo va renverser toute étendue de la terre. Va retourner l'homme noir à sa position propre, à sa propre histoire. C'est ça la réalité. C'est que bilake qu'est-ce qu'on a accomplissement, n'a pas conduit politique, bah vous en a choisi, il faut pas s'adhérer. N'a lilo ba ko on a bon pour bala tasko bokasi ya ko ipsa ba européenne vérité. I want this stabilité mboka et ko vanda pona mwana mboka nyonso a se retrouver na bomengo o ba pesa kibiso ba pesa gite po Félix Avanda wana akenda ko sa coopération na États-Unis. Non, wana la faux politique. Ba pesa ki yango po ba oyo ba koza ba gérant na yango to ba kondi ba boza ba kondi po na okengela biloko bana mboka. Mais boza ba kondi te po boza biloko na mboka na ko pesa ba européenne na ba corps moko boye oyo ezoko sunga mwana mboka te. Siko toye na politique asika. Donc nous devons transformer la politique de l'Afrique tout entière pour nous tous se retrouver ce qu'on a indépendance totale pour tout le monde mino boza bazoba zoba. Bozune indépendance te mais au fait lobby ya indépendance. Bon indépendance. Quand on dit que Congo on a pone bonga bomona ka teke ote Congo bonga lobby to lobby pas ces malades déjà 512 ans. Donc nous avons beaucoup à traiter topé à réparer. Donc mboka ebonga bongo teke inani ka mboka ebongi 2 ans mboka ebongi 3 ans mboka ebongi te malade déjà 512 ans. Faut bisonner photo ça sur rattrapage. Na vitesse ndé to ko réduire 512 ans tantôt to réaliser dans 10 ans ou bien dans 15 ans. Pour batu musuba lobaka ah passion ese biso to mona bisengo Kongo ngo te to ko mona ngo po pasi ya 512 ans to ko régler on a 15 ans. Biso peut bénéficier d'abord to tika bana na biso ko procédure normal il y a continuité oyo et ko faire fonctionner bango pona ba s'évoluer ba mona pe bisengo a Congo. Mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwana ndombe biyoka yoka endombe biyoka yoka ngemebenga mpungu nzamba bike ko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya ibwa la pasi wapi Yesu nange bala kangemepesa mpungu usonenene. Mwana ndombe biyoka yoka ndombe biyoka yoka mwana ndombe bikwenda kwenda endombe bikwenda kwenda ngemebenga mpungu nzamba bike ko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya ibwa la pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene. Lelo yo Kongo ekomi na pasi to pe Afrika eza na pasi wapi Yesu oyo bobetela kitolo. Lelo mboka ezo telengana tozo luka lobi kwa mboka wapi Mahomet o bobetela kitolo yango to bit boti katembe bokumisi Yesu asalelo ko monte bobi na kombo Yesu bolongi ba demo boketa na mama yembo bibembe boketa mama yembo malade ba pasteur bazoko ka okay kuna te ko sala losambo volontairement bakomi ndeko prouver nzambe na bango lokwa basangisi mysticologie na kati bakomi ko lakisa batu démonstration oyo ekobikisa batu te yo kanso bambi mutu procheta kwe yango nde to luka. Après avoir recours à la mukati. Alors biso bamba procès botika kana ba ventir to lobi ba ventir wana to boyango boya siko to fonctionner mémoire na biso. Pona to élever bo moto na biso to tchasko alphabet congolais ko la mesa so to bandi ko yekola yango to kozana ba discipline ya mibeko oyo to kotika ya bana biso pona développement na encadrement ya alphabet congolais.
Soto yekole calendrier na biso, mutu nyonso ko se retrouver na revenir à bénédiction ya mbula moko e bakisamaka. Pour anniversaire tout bo sala tolobi, bo sango na mode européenne. Bo sa joyeux anniversaire otumbi ba bougie ndeko. Est-ce boyebi makambo zo sa? Bozo komi loka. Bozo komi ni sali boso nzamba bakoko na bino. Atoye ce qu'on a forme anniversaire, c'est quand on l'a mutu mwindu, voilà ndeni osa anniversaire na. Donc anniversaire na calendrier africain, tozanga na 31. C'est que batu tout babotama na 31, faut bazonga na calendrier 28 jours. Batu tout babotama na 30, na calendrier africain 30 c'est 30 jours. Il faut bazonga na 28 jours. Na calendrier otozo benga africain 29 jours ezalagate. Pour mundela che 29 jours, 28 jours, février monsieur za 28 jours, février monsieur 29. Wana za démagogie. Pour biso le que calendrier za na 28 jours, janvier za 28 jours, février za 28 jours, mai za 28 jours. Autobeng avril à 28 jours, mai à 28 jours, juin à 28 jours, juillet à 28 jours, août à 28 jours, septembre à 28 jours, octobre à 28 jours, novembre à 28 jours, décembre à 28 jours, 13e mois à 28 jours, 14e mois à 28 jours, 15e mois à 28 jours, 16e mois à 28 jours, 17e mois 28 jours, 19e mois 28 jours, 20e mois 28 jours, 21e mois 28 jours, 22e mois 28 jours, 23e mois 28 jours, 24e mois 28 jours, 25e mois 28 jours, 26e mois 28 jours, 27e mois 28 jours, 28e mois 28 jours. Il y a une totalité à 784 jours. Donc on a un calendrier africain topé bantou, mukolo lelo, tozali lundi. Le bureau mardi, Tolbaki est retombé le 16 et 23e mois dans le calendrier africain, 5610 années. Maintenant, Moukola Lelo, Toza Lokola le 15, 23e mois, 5610 années d'homme africain. Bolata Essengo espoir au Kimbanga Memeli Bino Pambate dans 5 mois, Toko fêter fêti. Il y a bonne fête, il y a ba Congolais, Toko ça la différence pona, to déposer Mikumba Oba Memisagi Biso pona, to perdre bola Mabomoto na biso, parce que banda skoyo, ko salela ki bobiso pona to banda po ko buka mbuma. Il y a un parcours nyonso otobanda kosala. Donc pona mukolo lelo to suki wana to tombeli mokili mobimba ntekela muna komba mama kimpavita esipa pe na kombo ya bakoko banso o banyoko maki pona ngana yo tozala batu ya lelo. Kombo na bangwe kumisama. Kombo na nzakombe kumisama. Nzambe ya bakoko na biso tobeleli yo pamba tozali likunzi ya elonga. Na nzela ya mvuluzi kimbangu utaboye na to likolonse. Kabela moko na moko likabo mwae. Olobaki yango pelele te soki toyebi yo solo okolongola mikakatano nyonso o ezali kotungisa bomoto na biso pe mabota na biso butu pe moi bikisa moko na biso pona totato la kombo na ope totato lelonga na oyo pambate obandaki na bakoko na biso wuta eleko na bango okausaki pinzoli na bango na nzela ya moi mwayo olongola ye bango kati na boumbu opesaki bango bososoli ya kolaka boyei na biso bilenge pona toko bayenda ya bisika bango basukelaki to beleli yo na bokasi ya likolo onse na nzela na moi sanza minzoto kake mabanga olakisa mobimba ya bokasi bwayo lolenge olataki nzoto ya mvulusi kimbangu mama kimbavita solo olobaki ete yo zali mozongisi ya mobimba ya manso to bungisaki soki ya solo onyokomaki pona biso to beleli kombo na yo etambo na mpepe ya peve ya Kongo pona kopesa biso biyano ya bomoi na biso pona kolongo ya biso kati na kotelengana kolongola nyonso ya mabe o ezali kozongisa biso sima pona tozanga kosimba bolamu ya bomoto na biso tina yango wana tokanisi bino moi mwa lelo pamba te na mbele ya bilaka ya pasi nyonso bomonaki na eleko ya boumbu bolobaki yango polele ete soki toyebi bino nde bofungwela biso nyonso bolakisa yango polele pe botonisa biso na nguya nyonso pona tolonga bitumba oyo bobongisaki oyo ekolongola biso kati na kotelengana pe ekozongisela biso esengo ya libela na libela pona tolata bolingo ya solo oyo nzambe abandaki na yango na ebandela mokili na tina ete mokili momimba elingana na kombo na bino bato ya yambo oyo botiaki bendele ya kolakisa biso tina ya kombo ya nzambe etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba eleko yango ekoki oyo lobaki ete motango ya sambo to pe chiffre 7 okolakisa bilembo likolo nse mokili ekoningana solo to beleli bino na kombo ya balongi nyonso pe na kombo ya balongo nyonso oyo batiaki mbelelaka ya kovandisa bendele ya bosembo na nzambe mapamboli ya pasi nyonso bomonaki elata biso bakitaye na bino pamba te tobotami na mobimba ya bomoto bwa bino nzoto tobotami na kombo na bino tobotami na liloba ya nguya oyo bolobaki ete
ata bonyo kwami pinzo na bino ezali kotanga pamba te kasi pinzo na bino ezali lokola matanga ya mbula oyo ekobotisa milimo nyonso ezali kokende liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso yotikala seko totondo na kombo ya nzakomba na kombo ya mama Kipavita pe ya bakoko nyonso totondo totondi lisusu pona mukolo lelo tosuki bongo totombeli bandeko kuna na Kinshasa to pe na Mbanza Kongo to pe Kongo Kinshasa nteke elamu na kombo ya mama Kipavita pe ya bakoko nyonso banyokwamaki mpona kozongisela ngana yo bolamu ya mobimba ya manso oyo tobungisaki etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba donc bantete nyonso tokutani na bino kala mingi te na kokontakte mutu na mutu mpona toconclure programme oyo elobi tolobaki chaque entête akozala na 45 minutes donc na 45 minutes à part banzembo puisque audio na sali ekozwa ba 25 minutes donc ntango yo otelisi en direct na Facebook otie nanu oapparaître mais koteya nanu te otieka audio wana ebeti pendant 25 minutes après 25 minutes ndei sikoyo yo bandi losambo obandi okonte siko 45 minutes na odo mutu tout faut dans calcul oyeba kolekisa 45 minutes te po nzembo ekobeta pendant 25 minutes yo saye losambo sisi obandi siko kokonte première minute na otango yo sa losambo tango yo bandi losambo donc tango nzembo esili obandi losambo première minute ya mwana ti osili sa o célébrer opesi les sons du jour na sima so bobongisa moi quelque chose rolia opesi ordre babando kabola biloko rolia oteyi o clôturer losambo asuka donc na 45 minutes wana topesi accès pona en tête nyonso tout ba exploiter 45 minutes ya losambo ya commencement banzembo déjà na yembi so yo mpo moni koyemba oyembi so oyebi banzembo mais soko omoni ke banzembo ekotungisa yo okoyemba ngo penda bien te otienoka audio wana ebeti 25 minutes esili alobandi sikoyo losambo na première minute na yo mais ocalcule 45 minutes na mateya na kati na losambo ya suka na kati esili mais okofilme pe batu oyo yo za na bango na mboka oyo za par exemple na France totombeli bango ntekela mona kombo nza komba fete koleka na France na parc à loisir donc toza après ça image wana batu tout ba sur place pour qu'on voit ba présenter biso vidéo ya programme du jour mais abanda ko filmer yemo ko azo pena bato baza wana so ka silisi akati en direct a lancé en a publier en biso to kozwa biloko nyonso o bantete ba kosala to kotia ngo na groupe te mais na chaîne ya liloba ya nzambe o babengi Mvuluzi Kimbangu Mangongele TV nde tolobayeke mutu nyonso luka o s'abonner na kati ya chaîne o ya liloba ya nzambe po bientôt là po na bomona biso mutu nyonso bandoleka ka na chaîne asoki oza abonné te na chaîne wando kozanga ba vidéo po tolini to abunga moningo ando mona pe bilongi ya bato mosusu po eza likambo o ezokende na continuité de programme balobaki liloba ya nzambe pona mokili mobimba donc liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso kotikala seko na kombo ya nzakomba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Congo nzala na libumu donc pona biso na Maroc fête eza lobi confirmé toluwaki salle et tolobaki déjà que fête na biso na Maroc to banda 18h j'avais dit soko ye retard wana etali ngate mutu nyonso tu yaka na air moko ya malamu pona tokabola tina sango elamu ya pasa bakoko na biso na sima tokabola bilei oyo ko renforcer souffle na ngana yo pona tokoba bitumbo tina suka de façon tocha da mundelu bana biso ba yokuta makambo kitoko bango pe ba sepela na nzambe longo lolenge mongana pe tozoluka to sepela na nzakombe longo par rapport ya bolamu nyonso o akabelaki ngana yo ikolo na se yambo toyingela ana mokili etikala se bongo matondo mingi na bakoko na biso na musala kitoko o basalaki bandimai konyo kwama bamisu bakoma ba Guadeloupe bamisu bakoma ba Haïtien bamisu bakoma Martiniquais mais nyonso wana balukaki intérêt général ya ngana yo balukaki liberté ya ngana yo esengeli ngana to kanisa tina pasi na bango pona tokangola masoki to boy rien ne marche pona molelo to suki bongo etikala se bongo bongo la meso mwene pona mokili mobimba mpepa peva Congo etamusa mapamboli na mabota ya mokili mobimba pona molelo na kombo anza kombo
liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo